Toza ba Gaulois tozala baware ba uta na mukongo ya fere ninge fali uta na mukongo ya paperve ah nandeni tika bloka na rien ah te concurrence mutabanda yango fere sera minene le kawapi bacha ngona chaîne ya munene na mokili ko beta concert munene faut d'avoir stade de Martyrs à fere beta concert moko munene na vie na stade de Martyrs na Zénith de Paris. Et tous les concerts fallait habiter dans la ville et dès le matin. On a fallu na odimina ka otimu ko lomokili ko kufa. On a nini? On a mutema mabe na ye. Na ba fanatique na mutema mabe ba ndoki. Bamba ya na système ofinga bat na TV. Pe mate akoemba de concert par exemple muta si retirer Babylone, retirer fallait en Namboko, na retirer pour na. On a fini chef de l'État, on a fini mon premier ministre. Ton habit que fallait, on a chef de l'État, on a premier habit que fallait à sa PD. Une capacité, il y a moi on a bandal fallait. Mais si on est toi boy, mambuto salaire mamba passi. Faire go la salaire mambu ya passi, ma casse au fallait à coco salate. Ah mamni fallait mambuto salaire ça n'ont pas cité. Après faisant moi ça faire ba bota na ye bana héritier tekela ye mutune moko pona nzala héritier teka ba siti le bien ngote ateka ba si bien ngote alors bil ntona ateka ba si alors la coste ateka ba si alors JDT ateka ba ça na ba preuve mambo faisant ba tout monde ba koko chambo. Très chers internautes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dieu Lomata, la présentation de Rateb Sarabino et Sika Lomata Niati, actualité oblige parce que les lots, il y a à boire et à manger. J'ai le réel plaisir pour moi de recevoir pour vous, encore une fois, Liverpool, le sniper de tous les Gaulois. Actualité de l'air. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je dis un grand merci à Gloriosa Offro, mon derrière la caméra, un grand merci aussi à l'assistance de El Shaddai, on appelle la musique, mon vieux Bruno Lubika, l'argent pour un bon soin. Un grand merci à l'INIC et les 7 codes mondiales, et à Willy Moucheni, pourquoi pas aussi à Jojo Ngonda Imen, des avantageuse patron éternel, je te salue mon vieux. Un grand merci à Prophète Didi Bokunga de Lyon, on appelle la musique, Gloire Moulema, les snipers, Maître Carole Chaminga, les jeunes du barreau, je salue encore les boss, Regan et quoi mixage, et quoi miné, tabelé, construction. Agence na maboko toujours balobi sur on a besoin de location à Bangin, Batengelo Palais, immeuble il y a 70 étages. Contactez Kabele Construction Agence na ba plateforme ya Facebook et puis sur la na on a yemo les boss Regan comme ça surtout sur le même langage na réalisateur na biso Benda déjà Liverpool oza invité na biso ya lelo à qui j'ai dit bonjour. Bonjour dès le matin. Zana ozanet na otanga no ba message. Ya odiminer ba tupo faut que diminuer bango bien quand on va diminuer à faire à tout à la na TV on attend un message en haut nini un message ya pour diminuer bana wana ya makelele ya bandal ba otolia mutu quand des années Liverpool ne le bien on a message on a bloni no sengolo loba donc c'est bon déjà dans le bien bonne santé il y a faire rigolo les padres bon mouvement mambozande santé kitoko faire rigolo les padres bon séjour na Congo Brazza na mboka ya Papa Chombe mboka ya ba mama Claudia Sassou mboka ya bandeko na biso mama Julie Julie Ilumbe la Congolia la Gauloise moi munena zarawana ya tshaka pena énergie na yanje po ya ba misa Papa Hervé ayamba Papa Hervé donc délégation tout ça déjà na Congo Brazza déjà moi ça une Espagne Brazzaville après lobby na tongo ba retourner Kinshasa merci na batutu balingaka biso o ba zarofu moulin hôtel biso tongo midi pourquoi o ba tshaka pena ba méga ba tshaka wifi na bango ba uti kayu ba ye ba ndi ko tala biso le rola ba to fixe ba pesa pena confiance chenga quoi na pesi mbote na PDG Joël Congo Mobutu mutabogola mituka ya Cherton to ba mituka ça veut dire que ba Porsche Panamera ba Ferrari ba Mercedes quadrimatique nouvelle connexion PDG Joël Congo Mobutu bon séjour on a fait d'ici de place ça merci nandeko na ngai to ya na ngai Axel Vando voix ma famille bambote koma toujours et pas ya grand frère pour Kiki de Paris Obama de Afrique du Sud Obama de Cape Town ya Kiki bambote belé bambote koma na PDG Youssouf Pourada PDG Youssouf Pourada autonga a payé ba Benz ba cardimatique au Bogo la Batou atinda rappel PDG Youssouf Pourada bambote belé depuis Afrique du Sud. Après, si je suis un maître Chinoré là,
maître Junior Herrera ya biso maître Junior Herrera na biso na Cape Town ye bena tchaka TV munene na Cape Town batala ka biso bana Cape Town sans oublier Fabrice qui t'en fou parking à Badjogo depuis Johannesburg na pesi sumbote na Yannick Kinia Rombox malgré ba mbio nzembo mabe et pas héritier to futara nyongo moni Yannick Kinia c'est un patron après mbongo na ye ba yemba mbio nzembo mabe to futara nyongo ndenge to futela ka héritier nyongo stade des martyrs ndenge to futa nyongo ya nzembo Yannick Kinia Rombox monte parking à Badjogo zwa nzembo ba mbela Fabrice Guitan faisait œuvre. Na Pessimbote na PDG Chris Ramsès King, les producteurs, les millionnaires. Moi na Johannesburg, tous les na Kinshasa. PDG Chris Ramsès King, les millionnaires, les boss. Moninga Yannick Kinia Rombox malgré ba mbi Yannick Kinia nzembo mabe. Torolongo lango na nzembo ya PDG Chris Ramsès King l'album va musicien à faire rigola oisoya. Merci na bato fiti balinga biso. To pesa bambote côté Paris, PDG Herbiz Papa Malongi patron ya conseil, le patron de Malongi TV. Na pesi mbote na ya rigola. Ya Oligola, sans oublier Fondation FMM, il y a PDG Freddy Badjana, Motema et Maman Nadine Badjana, lettre F. Tozana after moi à Paris, na Champs-Élysées. Ils ont toujours 70 € avant de participer. Ils ont toujours à Saint-Élysée. Après le concert à le 21, il a fait rigoler à tous. On a mer after na Champs-Élysées. Et au bandanango air moko normal. Et ça, qu'on y a à manger et à boire, ils ont assuré. Donc, il y a un comment et pas trésor il faso depuis Suisse, papa Naima il faso, Fondation Ema 13. Toujours Mabogo Liboso, na Pessimbote na Vienangai, Alfred, maître Alfred Ngoyi na Genève. En plus, l'actualité, Domine Ferregola, Tozana Brazzaville, Ponton, Soto Zongi, Torobeta les 13 na Aqua. Splasha, après on a délégation, et qui est Paris, et qui est Suisse, et qui est Belgique, Batafu ici, c'est la Bisso, Batu Turquie, c'est la Bisso, donc tout est bien, et tout est bien aussi là bien. Assalamu alaikum, alalak matulaï, na tous les musulmans, rendez-vous Zarara. Tout c'est là, tout fond, la ramada, tout son, la mamboute, tout ça là, tout est bien et tout ça qui toque. Boza Kitoro donc Andé balobi ba te belé bazo landa biso TV moko ba te belé donc sur la chaîne la parisienne et moi c'est Nzambé je te salue depuis quelque part dans mon un peu junior Titea depuis Durban je te salue de ngwana na moni wana pe na musika donc bato ba ngara dielo mata bato ba landa dielo mata na ndenge mo o esengeli o elongo bani boza bena mo belé vos like vos commentaires to zelango lelo parce que marambo pene zali to kota déjà Liverpool to la ki to la muki to moni na ba réseaux sociaux na ba toile et yindi to moni Ferregola Batof, Nabatu, administrateur, Adidas, tout le monde après tout le monde a fait bande comme ça, mais c'est soit bien non on a pas administrateur Adidas c'est ça lokuta, oh on a baza, batara patron y a il cash quand on a fait des photos na aigle quand on a fait photo déjà na fait rigoler les yega ne ba simbisi donc contrat wana eza lokuta eza ma qui on ezara pour benda base par rapport ya wana na habité Liverpool yo le rose appé sniper ya ba goloa na habité au rolo baneti nini na mambwana est-ce que ça vrai ça contrat to eza pour nenga base ndenge bande comme ça ba loba. Donc déjà dès le matin, on a ma bête, biso ba gaulois to pas pervé, à ça ba blackté. Tant to pas pervé ça ba blackté, à ça ba blackté. Ça veut dire que avant acha linzaka fo mon mbongo. Aza zo batté le rôle là, moi na fali. Ah Liverpool. Ah retirer ko benga bongo te. Tika bataki wana. C'est un zo bana batunaye. Pour batune ba bike, eza batuli ko cash. Faire signer un contrat de l'Ico Cash, tu es bien. Et l'Ico Cash est la Espagne. Tu es au Cameroun. On a mon logo, l'Ico Cash, tu es Adidas. Tu es au Cameroun. Donc, on a biso, et bangi sabangote, et Suisse sabino moutouté, pour tu aies une capacité à faire rigola. Tu aies une capacité, il y a moi, on a un bandal fali. Mais, si on est toi, Mambuto Salem, on va passer. Ferregola osala marambo ya pasi makasi oyo fali akoko salate ah maramni ni suswana fali mambuto asala ke sana pasi te abeta ba concert ya bien te atondi sarate ayemba bien te atondi sarate mutu ba pesa ga nini de mérite wana azo 40,000 personnes na U Arena yozo boy yango 40,000 personnes na U Arena beti ba plein na ba Wembley Arena na ba yo abeta pe au Belgique wana donc voilà yo boy yango à Liverpool asala 40,000 places te Fali c'est un amateur.
Fali, c'est un semi-professionnel. Ah, professionnel. Donc, le semi, ça veut dire que tu en Afrique. Alors que tu as un poto à Zongina. Donc, tu as fait un signé contrat à Adidas, à Tekisa Adidas. Adidas n'est pas récompensé. Attends, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Benzema, pesa Adidas makambo, tu n'es faire la pesa Adidas makambo. Donc, biso to pesi Adidas makambo. To Tekisa Adidas. To yebanisi Adidas. Pour faire azana batu a star. Faire azala star ko le kafali. Ko le kafali. Les lotés. Tant on fait un sala ba plein. Fallait un sala ba plein te. Tant on fait un jeu sa public. Fallait un jeu sa publicité. Pour biso to sali soldat. Na double concert na biso. Aucun monsieur congolais sala soldat na niveau Schengen. Ah, mais fallait aussi mettre un concert à soldat. Tu peux pas babi bango baye na comme moi na bazongi siango. Bango bazongi comme moi là. Te bango te. Bango ba to lokuta. Basala soldat ils allaient certifié na France te. Soldat na bango ya munoko. Bango basala makambu ya munoko ya koloba. Mais tu es sur le terrain boy. Et le ko isate. Biso na ba Nazar ba reconnaître soldat à faire. Na ba nana ba Dadju ba reconnaître soldat à faire. Tout ça différent na moi na wana. Donc, les soldats en France, ils ont reconnu. Et tu as dit que les Congolais moko a été billet dans 5 jours. Tu as le 10 février. Pardon, le 5 février. Le 10 février, tu as les soldats. Deuxième concert, tu as les soldats. Concert en Suisse, tu as les soldats. Après, on a tu as na Belgique. Na juin, le 29 juin. Après le 15 juin, na Genève, tu es en Belgique. Après, tu es en Espagne. Après Espagne, tu es en Autriche. Tu es en Suède. Tu es en Finlande. Tu es en Norvège. Après, on a un foot là. Pour moi, tu as un concert, tu as salité d'affaires. Ah, musique n'a pas de besoin. Musique n'a pas de besoin. Ah, musique là, il y a mon ana salité à falité, il y a mon ana salité te. Il y a mon ana te ndoki. À part qui salité na qui mouté ma c'est ndoki. Et à retirer ba bloc là, Liverpool. Faut retirer quoi. Retirer pas mon ana fali, ibsanga. Muto aboma musique ya Congo zaye. Muto ko musique héritier local na niveau ya Coupe du Congo. C'est là tu ressens là tu ça na wala biki. Ce qu'on a ngila tuna Liverpool ça sniper ba golo bo. Bowe la nini ya tre ba golo na ba warrior bowe la nini. Biso toza ba golo tozala. Ba warrior ba uta na mukongo ya fere. Ninge fallait uta na mukongo ya paperve. Ah nande nini tika bloka na rien ah te. Concurrence mutabanda ya ngofere. Tant on fere asa, tant on fere bunda pour la génération. Na ba fan de ba Manda chante, ba Emile Alias fallait ça la rater. Histoire ba chance à rater. Tant on fait la France congolais na ba grand mission Congo. Fallait ça la rater. On a fallu. Alors là tu ba collection Toboka. Ah Liverpool ah. Tika bongo ko. On a fallu à tumba dendo na maya makelele. Alors ça ba chia tenge. Auta tenge te fallait. Ne longi na ye, ne la teli tengerere. Ce qu'on fait rigolo là déjà parmi les grands chanteurs de la République d'Isaïr. À l'époque, à Marana Papa en 1995. La répétition au concert ya Wenge. Lelo fait rigolo là. Tant abimi a sali succès. Venez biso ko fait le midi à jumo nana banda la salité falina ba fanatique ni a salité mike ya solo. A commis ça y faire ya latino. Liverpool comme c'est bon moye bit même okitani eza grand prêtre des affaires oyo ba créer ka mutolo na ye ba pesa ndambo pas fali donc na mitunde to boy tolo ba troté to sara mamba bien to sa mambo ya bien to pesa espace na faire rigola na musique ya Congo faire mutazongi si ba concert na poto ateki billet ya suka 257 €. Au mon niveau, billet souka VIP ça te billet souka 257 € VIP. Billet souka classe c'est 57 €. Ouais souka da 257 €. To 250 €. Classe c'est 57 €.
Mais ouais, continue. Moi, nana banda la teka billet combien to tuna. Nga tuna bango. A teka billet combien na concert na ye? Ya Paris, na concert na Belgique, na concert na Londres. To ga du coup a sali soldat. Soldat ya bandoki. Ya mutema mabe. Donc to comparaka fali na ferete. Faire à l'équipe fali ko banda lelo timu ko lo Congo ko kufa. Faire aza le la Congo, fali aza Rwanda. Tout un pays moi mouké. Ba menace un grand pays pour ba souffle de vie. Ya ndenge mona ba fanatique fali, ndenge mona fali. Donc azan le ko sala ti siko. Azan na cage, c'est un tchakou. Ana cage, to kanga na cage depuis stade de Marseille. To za sko to lamba e ba to ali ai. Mais bango balobi babi ke faire rigolo ko comparer ba on a fali te parce que fali abeti ba concert à Minine au fait rigolo na beti na ba salle wana te. Ba concert à Minine le ka wapi. Ba tia ngona chaîne ya munene na mokili. Ko beta concert munene faut avoir stade de Martyrs à faire. Faire abeta concert moko munene na vie na stade de Martyrs. Na Zénith de Paris. Et les tous les concerts fallait abeta na vie na aider le matin. Fallait un concert tende konanga. Un concert à grand en Afrique. Bano bada vidéo, bano banani. Balini we na beta sini bana ba concert na bango. Bano yo ya nini mwana auto sa succès mikolo na Nigeria. Bon na boy na o musunani. Ba benga yena ni masananga. Petit ah Rema kuta na concert à munene na mokili. Petit moka 2024 fallait un concert te do amunene te. O beta concert Apollo ya mabe ya bandoki bimisela biswango. O beta arena o ya liboso. O koma le corps arena ya bandoki ya mabe ya Covid-19 yemta kota Covid na France. Ah papa ah. Oye bit. Et les karaté et les kanina France 24 ni na TVC ba tchaka biloko fali te jamais na ba chaîne amene na mokili. Pour ça petit chanteur. C'est un petit chanteur. Yon ebisa fali na odimina ka oti mukolo mokili ko kufa. On a nini? Pona mutema mabe na ye. Na ba fanatique na mutema mabe ba ndoki. Bamba ya na système of finga bat na TV. Bibi nonde boye, bibi nonde bo finga na TV parce que ba argumezate ya ngomoni kota ba golwa bo finga. Faire à l'équipe fali argumani. To beta double concert na niveau poto. Oh fallait abetati. To l'équipe concert à monene double concert. Ana souffleté. Ana pematé pour sima et fongwama Liverpool. Ana pematé akoyemba de concert te pas muta sima vérité. Eh retirer ba biloko retirer fallait en ndamboko. Na retirer pour na. Nga fini chef de l'état, na fini ma premier ministre. Ton abi que fali ba na chef de l'état na premier ministre que fali aza PD. Azamuto atama moni box sala box arata makasite nga mo so tinga fali no betaye nga na PD te fali obetanga pe kuna ko ikao o fali c'est un PD akoyemba de concerté akokima mbangu te banda bandal ti première akokate faire akima mbangu banda bovan ti limité ti lemba ke ti passa biso mto kima na presse mbangu dimanche mobiso to kana bovandi to bandi mbango na presse ti quartier un to le quartier ti kinga sana suka na pont wana to mati po to sali ba grader to kiti fali akokate po sima efongwama sima mutu efongwama ana souffle muge yango na zo so atie micro bonde o chelinga acheli public donc aza et l'autre côté soki boye na ba argument to l'équipe no po ba créer affaire ya quartier latin o akoma lelo fali. Ah mais bon bah lobby que fait rigolo aza petit fali à Bovan. Yazo landara ba bia ba ba bio yazo landara ba ligne au fali à l'équipe. Ba ligne ni ligne liboso au fali landa a comment faire. Pelelo qui fait wana futaye grâce à Vena biso Kofi. Ligne ni bino webisa biso. Donc on fait aza faire fali à saté. Donc on fallait payer car liboso aya o kalega faire. On va faire un décar. Faire benga 300 coupé to kangié. Muta sengele pardon papa Madilou depuis poto. Vekuta fashion na poto abime ba butika makambo yo et puis sa musique ya Congo ye muta luka guerre ya faire oyo mais faire luka guerre na falite faire dans un niveau falite pour un niveau musique ya Congo faire abeta deux concerts la journée abeti awa akebeta kuna faire abeta deux concerts na semaine abeti samedi abeti dimanche fallait akobeta ngote ya un niveau musique ya Congo ya ngwana. Pour que ba concert na mokili fana na concert ya bien te to pesa devoir abeta concert à Lipanda ayemba banzembo to bato akala akoyemba ngote to pesa devoir beta stade de Martyrs yemba musique ya Congo de 1960 à 2024 akokate double stade de Martyrs akoyemba taza muto alisoko c'est un muto fongwama muto aza PD
aza pede akobeta de concert te bapede bapede bakimaka mbangu te bapede bakokoganga te yo mona teke so ayembi atie mikro boye bato balandi bakezongisa oyebi yango te ndeko nanga donc moto abongo siko bino boloba ke aza danger to faire rolanda fali te un faire déjà fallait que nanza bapede faire aboyaki pede et si bango po amoni Adidas faire atekisi Adidas na mokili pe Adidas se reconnaître ba bien fait à faire tout cela bien aza mokete mamba pas se bandi mambo faire ça la fallait rosala ngote mais nyoso fallait ça la faire ça la ngopé bien koleka ya fali sauf qui pede sauf mutema mabe sauf kotinda bato ba ko finga bato na TV pour ne ko répondre bango na nde ba fingi mon année héritier héritier na wenge malgré c'est un hypocrite c'est un lâche yo tu au côté héritier mon le zarara eza fali mais na toucher mon héritier moké pour na ki lâche na e na mutema mabe na e asalini il lâche mutema mabe lelo oyo biso na ndenga wenge faire azana Aden alors jibe na wera asala mamba pasi o bato musu ba ko sala te faliera wenge ba benga na ye ayemba te faire que na quartier la te ba zoyer pe kolongwa faire quartier la te panzana faliera comme leader lelo ye ba ngote muta komisa fali ça faire tant que quartier la te ne fallait juste souffler ça la trois chemins na yebite na yebite wada faire to ça dans les marquis et carton Afrique mobimba yeba que les marqués sont disque d'or pour na bano ba chidete na bano ba Bill Clinton ormote ka basi na Coco Jambo na bila teka basi tu ebite héritier ba teka basi na ebite wana wapi o héritier ku ateka moi si affaire et pas mutune moko yeba ngote siko ba tutu ba yeba makambo bien azwa moi sa affaire po ya so mbongo ateka moi sa affaire pas mutune mo pa yembaka osana ba preuve exact ba preuve eza moi sa faire ba bota na ye bana héritier tekela ye mutune moko pona nzala héritier teka basi ti lelo et bien ngote ateka basi et bien ngote alors Bill Clinton ateka basi alors la Coste ateka basi alors JDT ateka basi osana ba preuve mambo preuve eza ba to mona ba Coco Jambo ba mona bango na ba Kong ba mona ba Chetemba ba coopérer ndeni na petchona so ebo sinon do baza bato na ba fali ba teka kabasi mais fali c'est un PD comme ba PD à côté kabasi ebite yo do mona clique ya fali moi ça sauf moi na boduka lesbienne so moni mona clique ya fali lesbienne tabala za marié lesbienne mobali na EPD respecter bango te bango ba respecter ba musicien congolais te ba tindaka batu mobali na boduka mwana wana na ne di ba deta tindaka bana na ba finga ba musicien congolais oye bien ngote ba lobongo maniki ya lobangote ken pia na lobangote oye bien ngote to koloba combien de fois ngana eko finga te na ende ko zongisa na bike fali c'est un PD aza muto afongama na sima akobeta des concerts asana mamba pasité na vina ye ayeko la boxe na kimukolo abeta mabende na kimukolo na ba 40 ans de gens aza ko doka baza batu ba doka fali wana adoka héritier adoka au moins niveau héritier c'est sa classe na kimukolo adoka yo elisu wata wana kapo obanga chemin de la gloire elongola album na marché chemin de la gloire album mabe makasi koloba banze mo ba TikTok banze mo sala ba succès ba nini TikTok est-ce que muta gérer TikTok faire gola TikTok est comment géré par bagolois héritier na batuté héritier ça batu soni ninga ça soni na stade de Marty ninga ça soni na chemin de la gloire mabe album mabe album ya mabe oyibi nzemba kinka sermina attention venanga ipo kimbula attention ya dolokele mino motekele héritier nzembo ya 16000 oyibi nzembo 16000 héritier yembi batekele nzembo ya immortaliser te batekeli héritier nzembo 16000 pe ba yembi yango mabe ba féliciter nzembo yembi bien ba choral bani lokaka Victor choral est-ce que Victor yemba choral mabe bongo poni bo dénigrer fait qu'est-ce que mutakufa to kunda ego avec honneur ba yembi nzembo ya Kincaster mené héritier yembi yango mabe bato atekele ninga azwi foot na poto za ibro kimbula na adelokele na nzala na bango apoto boke kayu ndio to mo ke kayu banzembo a 16000 to sela kayango et ça na studio entre famille na orchestre bazane compréhension bino mo teka banzembo ya mowei eza mabe héritier nzembo kinka sere mena boyembi o mabe solo vocal ba musicien na mabe ba gangi trop ba ténoriste Victor banda oganga te
Et bien, avec Nabiso, on a un maire tenoriste à Victoria. Atika osala bavoka l'organga te. Deuxiémiste à Victoria. Ayemba mabe bongo te lora deuxiémiste na o bandi solo vocal. Alors la team wata ba yemba bien ozoboya bango. Orchestre ne yemba. Yora la team wata ayemba bien ayemba be ko Villanova. Ah papa. Ba chanteur au Villanova bimisa héritier ko bimisa bango te. Ibrator Moutali Bosso. Allez tous les musiciens héritiers, allez héritiers na Royemba. Et allez Rawata Sundemite yo ce qu'on compare Ibrator ni héritier na chant. Ibrator Ayemba Wata Banor ni kala depuis 2002 ayema na le padre ku nzembo kenda ayema na le padre nzembo. Le padre Moutalinga ba yemba ne pour abima azo souffler na Congo. Yo yemba na firo ayemba netini. Otala concert o benga bona présidence. O héritier yaka o va tsana petit monsieur innocent. Héritier o yemba te. So ba tie pour dire mon affaire ba ko yemba te. Akoka ko yemba te. Ngam na yebisa yo. Mais ce qu'on a ndenge mamezo kende Liverpool tozana ende baloba toujours le propos tenu par l'invité ça n'engage que l'invité Liverpool obi azozongisa nde batu parce que bango ba finga raté ba golo bazongisa batu donc abeta album mabe banzembo za na ba millions de vités to kende un mois yango pour le 15 avril en un mois pour to que dans les 15 banzembo na millions de vités oyebi bien mais babi nzembo zo beta beta na mo beta te musique mo beta na réseaux sociaux soko beta na ba bar faut beta pe na réseaux sociaux faut ça ba 1 million de vues et beta te botika lo yenge album na bango isa mabe sur na koti na YouTube on a like ça yo ba nzembo ba filmer au mona yango tembe ça te to diminuer bango tina suka diminuer bango ndenge e bon munoko ba che pamba te yango zelo mona ke moi no héritier doki na like ça ba to YouTube mona ke ngai biso tembete biso sala les réseaux sociaux yango YouTube yango na koti ndeko nanga boko yedenga to mona héritier donc cameraman faut appuyer na ba aider yo abia obenda mais banzembo album ça bien il faut ndima tout ça œuvre ça bien ezo ke malembe te na munoko ba cha album eke malembe te album eza bien te te na cha santé na like ça y nzemba liboso yango nzemba liboso yango yo eza na 400 400 419 vies nzembo ba ochela munoko 419K pas même 500K sur 1 million de vies et courage journée tokete papa yango nzemba mibale yango et dans la titre voilà et dans la titre au titre ni titre oni soki vacances 298 vie 298 vie ka yango na ba vie yango na ko masko ka o 180K 180K et qui était avec comme 1 million Liverpool te tika album ba spiritas ba ke na malé aucun nzembo yango na koti na liste ba nzembo c'est ça que malé ke te héritier munoko cha face à 1 million de vies dans une semaine on dit non tu as album là clip c'est là j'allais kota na clip héritier Liverpool ngana ngai biso do samusa professionnel to samusa la te na ninga Liverpool tika album tika ba meloman ba som okomi misiso tiki bale papa nondoki mama nondoki tike baza bandoki te papa na Marcosis fali ndoki mama na Marcosis nana ketchup ndoki baza bandoki mwana zalaka joueur bokomi se musicien ndenge nini mwana lingi footer mwana fabrice Jessel eke na bale abeta na Dijon auto soit trophée ya ba meilleur joueur bana mike moi préférence à la musique babi musique ne a le regarder ba te belé na biso na roya na clip héritier na ko clip héritier te tikala mama wa ta to Liverpool toucher moi na Marcosis na tata na mama na na toucher moi no héritier na ba musicien na ya banzala ba misi belongi mafuta ba forcer promotion ngana ngai mingona we mamba YouTube bozo wala net nini entre pali héritier na se héritier Fabrice Saliga beta Casino Royal de Paris ya obetani Fabrice Saliga suni aleke héritier wana leona musika na mbongo na charisme le héritier zo lo baba la fa bala ga lolot molisho kasi moi sine lolot molisho
Toko te maman ndeni. Faut pas la moi si na yo maman c'est ça ba maman. L'autre mon licho maman c'est faut pas la. Papa on les a vie na été. Les a vie na été. Ba sa vie ma bébé so dans la pour la kozongisa bango. Ozanga na moi sinon l'autre mon licho. Parce que so ngo bala moi si o changer moi si. Alobi déjà bala. O leki ça. Bala déjà. Alobi déjà pas confrère na biso mon papier abi déjà que non ça va bala déjà. Na bala. Ouais t'as alobi déjà bala mais ngolo ba te que fois publier. Il a passé. Il a passé pour la vérité. Na ba fali. Monter le fali. Makasi ezate. Actualité ezate. Fali makasi ezate actualité ezate. Fali lelo. Aomo bimisa mwana ne misi. C'est toi mwana na Marcosis aki footballeur. Edi lo mata. Mais lelo Marcosis ala promotion mo na ba bano banani. Ba kamavinga. A promotion mo na bano ba Sofachi. Kuto amukolo Sofachi. Ah papa. Amukolo. Aza mukolo ya Rodrigo ebité. Amukolo Rodrigo, amukolo Vinicius. Série Toura que Marcosis à l'école de foot à Paris. Footer. Lelo Marcosis a remis musicien atiki balé. Mais son ité boyembi bo misinze moni na TV. Le kuta fallait bimina poisson. Babi osé pas Hollande, osé pas comme anduliste. Osé tata na musicien professionnel. Donc ceux qui osa royemba bien collègue Marcosis. Pour l'équipe Fali pour papa ya osé à l'équipe papa ya Marcosis na chant. Ah, osé la poissa royemba ti. Osé so royemba ma bebo tene Marcosis a yembi mabe. Vous bien noté. Bino bozui moi na bo commissaire susu. Bo commissaire sous chanteur. Moutadaki footballeur. Ezaki Ndoki. On habite tata na Marcosis Ndoki. Maman na Marcosis Ndoki. Merci beaucoup Liverpool. Toujours chuté là malé parce que le truc mingi tous appelé la confirmation Adidas Arena. Na s'appelle parce que éclaircir Batu au Ferrego là. Contrat nini basalina Adidas a récompensé parce que contrat na Adidas pour Adidas on a récompensé Ferrepo ba fanatique à faire balati toi capable ya rolati sa mokila Adidas na mode d'ordre faire parce que là on est les sala ki bino ba goloa boko telaka Fabregas botumba héritier alors babi guerre qui parce que tu as chuté déjà Fabregas a l'équipe héritier Fabregas na ba œuvre Fabregas a ma meilleure musicien Afrique centrale héritier nango nan héritier nan héritier na Cameroun ba ebiete alobeli parler du Congo au fer abeta kala na ba shikito na ba yaki na ba Nicodème et ça qui ndokit c'est un doki c'est muta liboma album non yango na la bato au 15e mo 1 million de vues clip ya so na 300 vues azana c'est Fabregas a légué Fabregas a rebimisate et ça 1 million de vues dans 2 semaines ba villageois ba ze belé koleka ba fanatique héritier so Fabregas a petit stade en ton de sa stade wana mais alors déjà j'ai mon problème belé pour stade pour concert pour boule beta ka mambo belé bakanga ikanga kié mambo belé pour beta pour le concert ya c'est là bakanga faire pas comme ma dernière fils charge ngona yombo la te ngona wa dernier fils a wengete mundima ba diamba na batunete ba diamba OK ça ba diamba OK ça ba na olia na banganda yemo héritier na ndako te alia na banganda balambela kae na Gombe biloko yegb balambela ke na Bandal biloko yegb balambela ke na Malweka biloko yegb muto bongo a crédibilité na Congo. Merci beaucoup, je pense que ça n'est fini. On va voir a Liverpool. On a tout ce qu'on a na poste pour la semaine prochaine. Marambo Zala. Na habité Siko Bambote. La semaine prochaine, tu as Aqua Splash. Le 13. Après, on a Toki. Concert de revoir, on dirait. On a y aller. Après, on a monté tout à qui. Bateau Baké Samson a fait ici Baké. Bateau Baké Samson a Turquie Baké. Bateau Baké Paris Baké. Bateau Poto, Bateau Canada, Shakira Gucci. Aouta Canada, Zoana Bateau Belé, Shakira Gucci. Aouta Montréal, la Zoana. Mais on a souga la question parce que tu comme la souga déjà au PS Bambote. Na qui balobi lilimbo ya zongine spiritas aboy. Bongo Yazara Gauloise. Ah, mutano ko tamna ya Gauloise le lilimbo. Gauloise, c'est ça mutano soutenir ka faire Gola. Ah, lilimbo ya zane Gauloise. Oui. Sur ba Gauloise to la tsegende so soutenir faire to la tsu casquette on a ba Gauloise. Soko longo songi ko to uta osongi. Bondibi na mna zongi na. Songa ne kuna na misiki ya mabe. Mission na bango a rosa plainte na pototi na Congo. Orchestre bandokit. Bolo comme sur orchestre ba luba tondeni. Florco. Il y avait na biso na nikadi yo. Nzambe na Liverpool na ebité so uta sniper. Bolo comme sur orchestre on a comboté. Sur bolo comme sur orchestre ya kadi yo. Pesa ka Bambote pardon, pesa Bambote. Héritier d'un petit musicien, petit chanteur. Fabregas Aleki habite à Casino de Paris. Yo zati. Lelo otozawa Bambote eko mapaya PDG Accent Congo, le patron
mutaboko la mituka Accent Congo. Hein, patron, mutaboko la Ferrari, ba Porsche Panamera na Fritz Leroy Bilanga, le rôle à ma papa, le rôle à Damas. Un peu simbote na yana nga Accent mvoa ma famille. Un peu simbote na vena nga kiki de Paris Obama de Cap Tang. Le seul qui me reste. Un peu simbote na PDG Youssouf Pourada, patron Mvoando. Mutambongo solo azana ba Mercedes, azana ba Jeep à danger, azana mapangu, azana mbongo. Na pe simbote na yana ngai palin ya motema maître Junior la depuis Cap Tang. Ya biso. Na pe simbote na masa na ngai na tire ya mukawa papa na Queen Ninga et patron de TM service, toujours Moussala Kitoko, bonne continuité. Il y a trésor Ifaso depuis Suisse, Tozoya, Mayele na maman na Emma. Na baema na fondation na yo oyo tobara EMA 13 mbote na maître Alfred Ngoyi depuis Genève mbote na Prince Bakali maman Laurent Tendance vrai after eza toujours na Paris na Champs-Élysées 70 € tokuta na wana biso tout na compte à fondation FMM la PDG Freddy Badjana toujours Maël Kitoko boss King Ramsès hein Chris le patron na Yolo ndaleki batutu na ndenge ya bato Yolo PDG King Ramsès Chris, moi na Chobu ya solo, muta betsa ba concert en Afrique du Sud, muta mema ba Afrique du Sud, muta tinda ba Afrique du Sud na poto. PDG King Ramsès. La pesimbote na Fabrice qui tant fou parking ba Djogo depuis Johannesburg. La pesimbote na Yannick Kini ya Rombox malgré héritage croqué mbongo. Mais biso to longo la biwana. Hérité bien nzembo mabe. Nzembo epola, nzembo sali 1 million de vite, nzembo dans 200 vies. Non tout monde ngwa. Nzembo Yannick qui tana hérité ma mutumai, maeni. Il a bon général ngomba ngomba nino mati ngomba ya vena biso nani ya vena biso kunani ngomba to komata bo mati ngomba ya nini ngomba za nini ya tendance livulu mbanzalemba fo ngomba ngombe za kabe ngomba mangengenge fo mona basali na nzambe hérité okenda ko mona pasteur Moïse Mbié tout mona pasteur nani o mona apôtre Konda Lilobo salam Pierre na stade pour ça muta porno le roi a fallu muta PD le roi a fallu PD aju mwana na ya commissaire PD musicien mwana PD papa PD maman lesbienne famille ya bando ki obatika liba okoma ba PD ba lesbienne donc musala kitoko une équipe complète Ferregola. Merci na ba visa ponda papa na Satia, merci na Jires Zamba, merci na maître Djipe Bilanga ba Kofi, merci na DG Polo, merci na Pichubo Toko. Merci na batutu balingaka Ferregola les padres Nika Boloni na Jésus les 13 toi na Aqua les 20 et les 21 toi na Paris les 15 toi na Genève les 26 toi na Belgique après calendrier za Moulaï Brazzaville da to bukiango bato pont noir bo sali tricage roka mutu munene sala makamuna yo oza petit musicien roka sala makamuna oza petit musicien guerre continue ka guerre ya sa guerre nanan ana niveau ferretin le bas déjà ça papa qui a fait parce qu'il y a Zalé qui a badé la forêt. Roka ça na niveau il a fait arrêter. Ande mon a fallu petit chanteur, petit musicien. Ba wela makomba ba wela mama sala ngwe bien te. Roka sala mama petit musicien, petit chanteur. Ta mutu munene oyemba na lolemo. Esili. Merci beaucoup, je pense que ça n'est fini. Un grand merci à Bandeko Tour, Balandi Bissondega, vos likes, vos commentaires, c'est absolument un plaisir. Un grand merci à Bandeko Tour, soutenir Bisso, le rôle à Bayet, Djongonda Imen, des avantageux, des patrons internels, il y a Bruno Lubika, l'argent propre, un bon soin. Je suis la chaîne La Parisienne et moi, c'est Nzambé, je te salue pour faire Didi beaucoup de Lyon. Tout le monde a dit le matin, quant à moi, on se revoit à la fois prochaine. Bye.